dames, j'espère que vous allez très bien. Là, nous avons vraiment dans la cuisine. C'est vraiment facile, mais délicieuse. Comme vous voyez, que bah, nabiso minga poto balinga kaba poulet na bango ba kata kata boye ba maman. Tu vois que tu n'as pas fait là-bas la mingi ba poulet. Donc poulet nous ça lango, ils ont vraiment poulet encore vraiment différent. Au sombi poulet non comme ça comme moni na sombi oyanga na kolongo lango na plastique nango. Et na ko nettoyer poulet nanga et là qu'on a commandé ko sala eza kolongola ba poil na poulet comme boyebi ki poulet musu bazaka na ba poil musu bazaka na ba poil te donc nazo benda comme ça pour na kolongola ba salité nyonso o eza na poso ya poulet nanga soki po lingi kolongola comment ça qu'on kolongola poso no oyo olia kangote et na problème te na recette na so ko kolongola poso mais na ko sabino te les belles dames ngana linga ka poso poulet mingi donc na ko tika poso nanga mais na ko nettoyer yango très bien na ko nettoyer yango très bien ki ba salité wana nyonso et longo comme bozo mona donc tozo sala yango comme ça et ba salité ezo longwa après kolongola poulet nanga ba salité na ko est-ce ko nettoyer yango na ko nettoyer poulet nanga na moi mai ya woma donc na ko nettoyer yango toujours ngola kaka ba poso o monike za vraiment kitoko te o poulet ebima propre ngola ba poso o monike eleki nango wana kaka olongoli yango pona poulet na yo ebima kitoko na sani. Encore pour la deuxième fois, on va faire ma cercle, c'est bon. Donc voilà. Et awa, nous allons la crevette. Nous allons la crevette dans la tombe et ça va crevette à minene, les bozomona, et ça crevette à mikete, crevette à minene, et on peut te nettoyer yango, te nettoyer crevette à l'issue. Et ça yango est belleté. Donc là on a ça là na kolongola ngo ba poso nango o nyoso makasi oyo ba nzoto nango oyo to longoli po crevette même to lamba ngo na poulet. Donc voilà. Et to longoli mutu to tika ngo comme ça. Au moni comme crevette na biso a commis biso comme ça. Comme vraiment pour prendre le monana. Ok les belles dames, on a nettoyé poulet dans la comme bomoni. Ah on a pas assaisonnement, on a coché na poulet, na crevette, na tout ça on a nettoyé comme bomoni aussi. C'est comme ça. Surtout bon ça épices na biso et le côté ça na awa tout ça na litungulu et tout allez na poivron, il y a couleur il y a vert, na ya rouge et tout allez na ail na biso ya fraîche, au côté pe ail ya poussière, ça na problème te on a préféré mingi ya fraîche et tout allez na tangawis, demi tangawis ni bozomo na wana et awa allez na thyme donc non tiens comme on a français, n'est comme on a français te donc tiens thyme na biso pe na oya fraîche, au côté ya fraîche mais nga na na oyo ya ngonde na ko salela et na citron donc bois car citron na nga mokie et na allez na arona donc aroma non ya aroma ya ngonde na ko salela bouillon na nga ya lelo toza pe na mungwa nde bozomona wana so eloko na kosala awa na posa kozala na mixeur donc place na ko mixer ba biloko na nga nyonso donc na okende ko sokola wana na sokoli poivron na nga et nazo chango awa donc na ko kata katango nazo mbeli na ko kata poivron na kati yango comme ça. Et donc comme vous moni poivron nanga eza kati ne bozo moni eza teke mi bimba eza kati ya rouge na kati ya vert donc na kotia nyonso mi bale awa na kati et na kotia oignon nanga na kotia mobimba te parce que comme vous moni ki musuni nanga eza ebelete na kokabola ngo en deux donc na kotia oignon nanga na kandambu na kotika mususu donc na longoli kutu comme ça donc pour nanga comme ça, le tungulu nanga comme ça c'est bon. Donc na kotia ngo awa na kati comme bomoni. Et tozali pe na tangawis. Tangawis na soza nango ya demi comme bozomona wana, naza na tangawis na kokata tangawis nanga na tiango awa na kati et na kozwa o ezali 4 mbuma ya ail. 4 mbuma nanga ya ail
na kokota pe 4 mbuma na ngai ai na kati. Donc biloko o to tie awa kombo mona mixer na ngai yango o na lakisi bino yango nde na tie na kati awa na ko mélanger biloko na nga boete siko loko na kosala la olive oil. Donc huile d'olive na nga na kosala ezali oyo na kotia ndambu na kati awa kombo zomona na tie ndambu e edenga ke e mélanger très bien. To kotia ngo pembeni. Et le ko kolanda le bedam poulet na to kotia ngo ezali anana comme bozomona anana poto ezalaka vraiment pas si kozwa anana déjà eteli. Et le ko na salaki na sombaki anana oyo ça fait 2 jours passés na bombi on ndaku bomoni ndenge komi donc eteli sikoyo parce que ezalaki na couleur ya vert ce ko zu o etela déjà ko kolamba mbala moko mais ce ko moni ki anana na yo zana nu vraiment ya kotela te tika mona ndaku pona 2-3 jours yo moko mona ndenge ekotela après o saleli yango pona ezala secret po ezala kitoko donc ezali vraiment recette moko mekango bana ba ko sepela yo moko pe o ko sepela nango makasi na ko kabola anana nanga en deux parce que na ko salela nyonso te Kylian cannot wait to eat this anana. Non, so, nazo longola ngo ba poso comme boyebi ki anana, il faut toujours kolongola poso. Après kolongola ananas nanga poso, bomoni na kokensko poso kolango parce que na kosalela ngo boyete. Donc to nettoyer ngo comme bomoni et kokoma biso boye yango fozela etela pour ce côté lité au moins que biloko ne ko bima kitoko te. Donc il faut zela ke ananas na yo etela et na kokata ngo donc ko tia ngo na mixer na biloko na biso auto sangisa ki on a la kisa kibino yango pezo ke kokota na kati. Donc na sto mélanger ki yango yo to kotisi ananas na biso na kati to ko tia ngo nyonso et to kokede ko mélanger. Si on est ok pour mélanger, l'eau qu'on a biso nyonso otoche na kati. Awa comme bozomona nazali na poulet nanga ona sokolaki, bomoni nde poulet nanga bi mais bozomona keza na moi mai, zo sala lokwa mai, zo na posa ba mai nyonso te na ko boa kango, mais eloko na ko sala na ko zwa chichu pona aider ngai. Donc chichu na cuisine, na ko zwa ngo pona aider ngai ki ba mai wana bi mate pona na posa ba mai wana te. Donc na fini ngo comme ça pour ba mai wana na ngo posa te. Eloko na ko sala na poulet nanga na koya kotia ngo siko banzela na kolamba ngo boite parce que les épices et kokota te donc il faut toujours kotia nzela pour ba épices et kota to kotia ngo banzela comme ça comme bon mon tia banzela dédé comme ça na poulet na nga nyonso awa na ko mélanger biloko na nga nyonso oyo na tiaki na kati awa. Après qu'on mélanger l'assaisonnement nanga awa na kotia sikoyo huile ndambu ya olive oil. Ce qu'on conseille la olive te ko conseille la mafuta normal eza nango na problème te et na kotia mungwa normal mungwa mukie. On a tia mungwa nanga mukie comme bomoni donc a tozo mélanger sikoyo biloko na biso et eloko na koya ko bakisa ezali aroma. Donc na kocha aroma ndambu le na niko sala bouillon nanga aroma ça fait longtemps qu'il na saleli bouillon na biso oyo eza capé vraiment bien donc to kocha ndambu ya aroma pour to chepe mungwa to kocha mingi te et eloko na koya ko salela na koya ko salela oyo ezali black pepper comme bozomona wana yango nde na ko salela donc na kocha ndambu et na koya kocha citron non tu as vraiment citron seulement moké on a besoin kocha citron et belete donc seulement moké c'est tout donc vraiment moké et na saleli déjà ezali noir de muscade donc na tie noir de muscade na rapé moké comme bozomona donc o tie noir de muscade moké et ça na rapé kitoko et to koya kosalela ezali thyme na kocha thyme comme na bi que chose na oya fraîche o kocha ya fraîche au kosala ya fraîche mélange on a biloko menga za na oya fraîche te donc na kosalela o bozomona ya poussière et to bosana te awa tozana crevette na biso to kocha crevette na biso pe to ti crevette na biso et eloko oyo kosala vraiment poulet na biso ezala yami eza assaisonnement na biso oyo donc to mélange ki tout ensemble donc voilà. Et bien biso comme ça comme bozomona et ça biso comme ça et nikani vraiment bien et to kwa ko chango awa na biloko na biso na ko chango nyonso donc on a nous tout na awa na ko balola
toza vraiment na posa ke ekota ba épice on a vraiment ekota les belles dames meka na ndako okozala décité na moni ke mungu na nga vraiment ekoti te eloko na kosala na koya kobakisa bouillon na nga ya poulet donc jumbo à poulet et on est na kotia pelutu na nga moko mukie comme ça il faut toujours komeka parce que totie mungwa totie aroma pe totie encore bouillon na biso ya poulet donc voilà on a toujours mélangé seulement pour na nga mungwa boye c'est bon donc on a na nzungu bisika o na lambela poulet na nga donc na poulet na nga na chango awa nzungu o ekota na four ekotaka okolamba on peut na réchaud normal donc voilà non ça c'est dans nzungu na nga oyo parce que ezaka bien pour na ko finika donc on a déposé soso na nga meka vraiment recette oh les belles dames au kotikela nga commentaire na se ya vidéo comme nazo beta c'était que bana na biso ya poto balingaka mingi ba poulet meka bango oyo okozala vraiment décider recette okoki kolia yango na makemba okolia yango na loso nga na kolia yango na loso balamba yango na mai ya kokoti donc on est na kolia yango lolo na kolia yango na loso eloko na kosala sikoyo na kotia yango mbala moko na forte na kotika yango pona ta 25 minutes 30 minutes comme eza boye be pisi o to tchenga na bino ekota na kati ya musuni na biso po musuni na biso na kati ezala malili te après ne toka kokota yango sikoyo na four comme d'habitude four na biso il faut ezala moto d'abord avant que okota biloko na yo kokota biloko te ke four eza malili luka ke four eza d'abord moto okotisi biloko après odimnango sikoyo na température oyo yo olingi pona biloko na yo ebela kitoko. OK les belles dames en attendant que tozozela biloko na biso ekota be biso tellement na 5 minutes pour na koti yango na four wana to sokola loso na biso na loso na nga o donc ça dépend loso oyo lambaka nga loso na salela yango yo na sokola toujours loso na nga avant que na lambango wana na ko sokola loso et ça vraiment important les belles dames ko sokola ngo donc on nika kango comme ça parce que là c'est quand ma salité donc on nika kango comme ça na boko na bon dema ekomi salité ko sala ka te ko cholo so bois ki mai non nika vraiment loso na yo pour na salité et lungo na loso tala ndema ekomi on et na bois ki donc voilà on a soko loso nanga 4 fois na moni ke siko loso nanga c'est bon na kotia mai OK après ko sokola loso nanga na tie mai comme ozomona mai belé makasi te parce que nazali na coconut nangai coconut milk oyo okosomba ngo partout eza biso boye soko fongoli yango donc okosomba ngo partout ça la vraiment loso kitoko meka okozala dessus te avant que na tia coconut nanga milk avant que na tia coconut milk eloko na kosala na kotia moi huile mukie na loso pour na toujours kolamba loso nanga na moi huile na kotia aussi mungwa mukie donc voilà. Après on a encore kocha ezali lait de coco donc c'est comme ça comme bozomona lait de coco na biso okozwango na ba magasin soit te kaka biloko ya kolia et na kochango na kati meka vraiment loso na lait de coco comme ça les belles dames okozala décité donc tokochango totie mai mingi te parce que lait de coco o eza pe mai donc so totie mai ebelo mona ke loso na yo ekoya kobima poto quoi donc faut tia vraiment mai moko moke otali pe na ndenge coconut milk na yo ezali et obakisi donc voilà yemo ko sala seulement calcul après ko sala mélange otola to salinga na bino donc kotia loso na ngai normal na nzungu na biso loso et loso na biso ekobela pe normal bon te ko tia siko nzungu na biso na moto. OK les belles dames après
tout le presque 45 minutes na vandi si biloko na nga boye na oza sko ko tia na four avant na ko tia na four lokola anana nanga zaki vraiment sucre makasité na monyo comme les que banana pour tout ça vraiment pas vraiment sucre ndi ya Congo na biso zalaka et loko na ko sala na ko bakisa o ezali miel donc ko tia miel nanga mukie na nzungu pona esala seulement moi sucre mukie na ananas otoche wana comme bozo na ko tia ebelete donc voilà pourtant eko lambama miel wana eko bimisa moi sucre na ananas mais ce qui ananas na yo ezali na sucre kotia na miel te kotia mbala moko na four mais nga ananas nanga na meki o etikalaki eza vraiment sucre te donc c'est ça que na tiango miel comme ça pour na ebakisa moi sweet na kati et ko sala kitoko na ko kotisa biloko na biso na four donc voilà nzungu nanga ngoyo four na eza vraiment chaud les belles dames donc na kotisi nzungu nanga comme bomoni to nzungu na biso ce ko za na nzungu ya four te les belles dames salela san nyoso o sala ka na four na yo donc nzungu o ekotaka na four donc c'est que na chango na four pour seulement que to comprendre donc na tinzu nanga na four et na kangi après 30 minutes to ko checker four na. OK les belles dames awa to ko ya kotala loso na biso comme moni que loso nanga déjà et comme na warm donc ça veut dire que e beli déjà donc to kotala on to mona ndenge e kauki mai donc voilà bon on vraiment de l'autre nabiso et belly vraiment kitoko comment ils vont mettre qui smell faut ka chunga les belles dames chunga nango kitoko makasi dans l'autre nabiso comme ça c'est bon et trozela kaka nini chicken et bela potoli yango na loso nabiso. OK les belles dames à te kotala soso nabiso to poussa na commencer la bino caméra là soso nabiso bo mon ndenge komi vraiment ezobela vraiment kitoko ni bozo mona na eloko na kosala na kozoloko nanga oyo eza pour ko bende la sauce donc voilà na boka sauce nanga likolo boka sauce nanga likolo soso comme bozo mona comme ça comme bomoni et na kotika siko poulet nanga encore pour na 30 minutes et bela vraiment bien et kota vraiment sur son moi moto tina kati et c'est bon pour les nanga et kozala ready pour na kolia donc voilà tozongi ça c'est vraiment yummy botala vraiment ndenge soso na biso ebimi les belles dames meka recette oyo okozala décité na ndaku tala vraiment sauce ndenge salami olambeli yango banana loso na makemba les belles dames okozala décité donc biso vraiment tokolia lelo yummy chicken meka soso oyo les belles dames okotikela nga commentaire na se ya vidéo tala vraiment poulet na biso botala ndenge ebeli vraiment kitoko bomoni ke poulet na biso ekauki te eza vraiment sembe et ate que non poulet na biso ekauki bomona vraiment des poulet ebeli vraiment yummy comme bozo mona wana et loso na biso pe ebeli vraiment kitoko nde bozo mona c'est vraiment bon vraiment bon, rien à dire les belles dames. J'espère que recette oyo et c'est pelisibino recette oyo qui c'est implicite na banda kuna bino ce comment qui recette oyo et c'est pelisio ko bo santé ko aimer vidéo ko bo santé ko zala abonné na la rocho et ko salanga bien makasi ce ko sali recette oyo ko menanga na c'est ce que trouver soso oyo ya pas na po au trouvant c'est bon ou bien au aimer donc si quelqu'un commentaire na c'est et ko salanga bien makasi merci beaucoup na bino nyos bozaki wana na ebandeli ya video tina suka nzambe azala na biso nzambe abomba biso antukutani mukolo mususu tina te ekomina tina bye.